Bonjour chers amis, vous êtes bien sur www.kleboa.com. Tozana Gisèle Umbadiamano en abino yeyo. Vraiment lelo tozana juste tout ça la flash pour le 15 avril 2017 et ça réunion munene. Vraiment il y a ba résistant combattant oyo, il y a biso awa toyambie sans plus tarder. Bonjour Babé Masumbo. Bonjour maman, merci beaucoup na visite lelo. Dans le cadre de la sensibilisation, la mobilisation, il y a le 15 avril 2017, où il y a confrérie à combattants résistants, dans le cadre de la recherche, pour encadrer le peuple congolais après décennies de division, il y a tribalisme, il y a bato o bayebi bakotikela biso histoire bakulutu oyo batangaki ba école bakulutu o bayebaki Congo ya lelo na ya lobi bazali na tokopesa ya nona biso pe makanisi na biso pe na professeur munene e oyo babengi professeur Mawete tokoyamba ye na kati ya sujet ya le 15 avril 2017 thème na biso kozala pourquoi le peuple congolais tout ça se diviser le peuple africain bazoko kende na ba guerre tribale ba guerre ba problème kilikili yangwana thème ya liboso kozala na professeur Mawete muto ko développer biso lisolo wana pour encadrer biso communauté congolaise to komo kende wapi pour to kosuka wapi ya mibale tozali na thème oyo to ko développer la communauté des États africains de l'Ouest de l'Est oyo balingi bazwa parti ya République démocratique du Congo oyo ba organisation na bango to yoki fuite moko munene basali armée na bango ezalaki formé na Africom ezali force moko américain zara na Congo to yiko découvrir que ezali vraiment Congo ezali na kati ya complot international oyo peuple congolais ezali kidi babazoko yebate ba état d'Afrique de l'Est basangana ki bango tout pour bazwa est ya Congo pour na bango est ya Congo ndezali poumon pour enrichir pe développer côté na bango donc likopa yango wana sous ordre ezalaki sous ebandaki na époque ya Clinton mais ti ba Obama baleki batikala ko arrêter loko wana te et tokoyebisa bino banani bazali ba président ya babiloko wana nyoso na ba jour ekoya yango toza ko inviter ba peuple congolais le 19 le 15 avril 2017 le 15 avril 2017 bazala ebele tozo tinda ba invitation na Facebook tozo ko tinda ba invitation na bouche à l'oreille et puis na téléphone ta ko bana robenga même yo Gisèle so ba bengi yo ozana nombre ba invitation na yo ndeko na biso papi gen soki ba bengi ozana nombre ba invitation parce que lié et l'endroit qu'on va faire la réunion et qu'on allait dévoiler le même jour tozo ko éviter ba problème tozo ko éviter ba division na biso omoni ezo créer ba problème pour na ko éviter ba division ba tribalisme yango to kende komona ba professeur ba tebele o ba yebi koleka biso ba encadrer biso pour to kende liboso. Je vous remercie. Vraiment merci Babé Masombo loko la toza eza nango juste eloko tolo ba pona les 15 mais batu bazala ebele obengisi ba bino bobengisa ba combattant nyoso tout parce que moi ko panzaniza mais obio ngozolo ba combattant tout ya monde bazala wana c'est ça. Merci maman tozo ko composer équipe nationale ya combat omoni ndenge to vandi boye moto ako sauter na kati ya combat ya liboso tozalaki na yango Kabila dégage batu ba mi proclamer ba président ba premier ministre ba général bani nous devons oublier ça maintenant toujours composer équipe nationale et la République démocratique du Congo après ba événement toujours yoka ba 5 ans qu'est-ce qu'on va faire après ce qui l'opposition oyo ya bato boyo kabanani banani ba rassemblement ba IDPS ba FONIS banini ce qui ba komi ba lié ya Kabila donc le Congo va rester par terre. Non. Donc nous devons continuer à défendre le peuple congolais. Pour mieux défendre le peuple congolais, il faut créer une équipe nationale. Dans cette équipe nationale, on a toujours le Congolais, oyo bazana sens, il y a amour ya mboka. Mais bato yo bakoya wana ezali ba Congolais oyo bazana posa ya mboka na bango, bokomo na bango
toko bengana bokomona bango baoyo bokomona bango te cela veut dire ba to bundaka pona Congo te mais pourquoi siko to sangana te pona Congo division na biso siko ezaka ya nini parce que nous tous on s'appelle combattants pour l'amour du pays pour l'amour de la République démocratique du Congo siko soki yo ye na réunion munene wana te donc obundaka pona Congo te obundelaka nani c'est là où nde siko to yebana ngana lobi na nga mututu elle est bienvenue mais zo invitation koko c'est la ngai te ki o apesa nga invitation tete au bengi numéro to solodi to yokani na ba point to pesi invitation na yo mutu nyonso mu to azo benga ma combattant azana droit aya ko participer Babin, pardon, mutu nyonso benga combattant bongo ba obazo benga ba combattant te ba koki quand même kuya na bango na réunion mais tant na solo ba combat parce que otuni biso butona ba division ngana ebike na division na mutu te mais ngana tikali na norme oyo ya combat na zanga division te parce que ngana linga za la première ministre te na lingi na za la ministre te ngana lingi nde Congo za la bien ponga na za la bien donc ngana oza division na mutu te soko moni mutu se détacher na ngai yeba ki aketa la intérêt personnel na soki to bundela ka penza Congo biso tout oza la wana tous point commun ensemble tous en baptême to koyebisa botème na biso neti ya liboso to koyebisa bokondo luka professeur Mawete pour la division tribalisme ça sert à quoi c'est un professeur qui connaît la limite il y a la langue il y a la frontière il y a la nini il y a à quoi expliquer biso que le Congo peut-être les amoko et ça juste ba comme des autres ça biso nzoka to mtu moko c'est le professeur qui moi je suis pas un professeur je suis combattant vous comprenez donc congolais nyonso oyo azana besoin ya koya aya na ye mais téléphone bobengi Gisèle Lumba Papigen Babe Masombo Luizo Bolemba Mathieu Ilunga bato basebele o bakozala ba numéro na bango ezala affiché na ba combattant toza na bango donc yango na ba ko développer ba terme na biloko tuna ibsundenge lobbying mobimbe selema po baba kabiso est ya Congo to ko développer ngo jour wana na eloko mususu zo préparer à 5 ans ndenge zali wana boyebi ke Kabila zo déranger bango mikolo mibale pour na 3 non mais ce que bazui conclusion à 3 non oyebi ke ko se détacher des sous pour plan B na bango mususu elobi boy soki bazo l'excella biso l'air to komi na mois de mars ni sidit to suis solution te peut-être Arolinga a nommé premier ministre Mikolo ya ba accord à 5 ans après Aroboya lobi non les accords ce n'est pas moi qui ai été engagé signature n'angezati pour ça plan où ils en a qu'à mouvance présidentielle ou en majorité bazo se préparer pour balobano makambo second qui n'a rien à voir avec la présidence il y a pas de décret présidentiel qui est autorisé le seul décret présidentiel qui autorise que Hippolyte Kanamba senga qui dialogue et ça li dialogue au ba nommé premier ministre nani Badibanga oyo ya ba Vital Kamerhe ba kolaboto ba kendaki nde oyo ya zo reconnaître oyo ya 5 ans ye ba koloba kenga na koti makambo wana ti donc plan B na bango bazozela mikolo oyo yango wana sikoyo biso ba congolais na nyoso wana to vandika kidiba na poto non nous devons s'organiser c'est pour cela na lobaka toujours ba rwandais bazoleka biso na maele na stratégie tango biso to so na pona ba intérêt moko amika ba succès bala bala moi 10 000 vies ba moni ba be masomba zaka na moi 2 000 vies chaque jour romo mona ni chokomi to komi nil part pour mboko za na maboko ba rwandais et il met du sérieux ba bunda ka ba bomaka biso na nko et biso to welela nombre de vies tala niveau ya congolais o ya zone développée par contre biso tout so to sangani to la qui c'est équipe nationale vous comprenez banko ya Congo tout bavandi place moko to zui idée moko to kende ko libérer mboka na biso et ko sera plus avantage mais to pesa chance la bakulutu ba éduquer biso lisusu batikela biso bwanya yangwana na biso bino chance na lokeli ba congolais professeur Mawete a représenter biso sujet ya tribalisme pourquoi. Merci beaucoup. Oui, voilà, chers amis, Nenge Toloba qui n'a bino pour la journée wana elle 15. Toujours continue toujours dans la recherche na biso. Lelo vraiment toyé et pas il y a professeur Mawete, il y a aza intellectuel, il y a aza vraiment congolais munene, aza mutamaele belé na Congo. Donc bango baza batu oyo ba sage ya mboka oyo to konda koluka. Poto zo ba information, toyé ba Congo na biso vraiment exemple sujet na biso to na ngo ya tribalisme. Yé asala ki vraiment livre pour na sujet wana a expliquer biso pourquoi lelo bo panzani na Congo yé ameka mpe kokota pour na ba itini na biso ya Congo makamne sezo leka o meka mpe ko biso. Bonjour professeur. Bonjour. Vraiment expliquer biso na nous makambo no sna otulu basi.
Bon, eloko na kokoloba ete tozolobaka na ndinga ya bapaya. Parce que soki olobi tribu na bango moko soki otali na kombo na tribu na ntango ya kala elinga koloba kaka peuple. Alors, soki tolobi ke kozala Mongala, kozala Muluba, kozala Muswahili, kozala Mukongo, kozala wana nyonso eza ba tribu, alors elingo pesa peuple ebele. Aliba peuple ebele na kati ya mboka moko. Alors, biso tosali musala po ete tolakisa ete bakombo wana ba tribu banini tozala na mayele na bososoli po tosala kango na tango nyonso te. Po tozokoluka ete tozala lisanga bana tata moko bana mama moko tozali kokanisela mboka pe ezali moko po mboka eko kokabwana te bato bakabwana te tozala na mayele comme bakombo tozala nango oyo mundele aza kobenga tribu eza na tina moko te pona ekabola biso na sens mususu na lina baboyo soki ezali pinda tolandele malamu elinga koloba tribalisme elinga koloba ete kobatela molimo kobatela bonkoko ya bato boye soki tobatelaki bonkoko nde tokoki kokabwana te po ete bakombo nyonso wana eza kolakisa biso ete tozali bato moko mabele ezali moko baboti na biso bazali baboti moko bakoko na biso na kozwa ndimbola ya malamu soki olandi okomona kombo Kongo wana soki oke esika mosusu kombo Kongo ekomi nkoi nyama wana ngo donc léopard yewe nde kombo Kongo euti nde wana ngo léopard omoni ete biso nyonso bosangani wana donc bakobenga unité na français esalami na ndenge ete ozala mutu ya Kongo ya Est, ozala mutu ya Nord, ozala mutu ya C, ozala Mukongo, ozala Muyaka, ozala Muluba, ozala Muswahili, ozala Mongala. Soko otali bakoko na biso baza kolata ekoti kaka ya nyama wana enani ngo donc koi to ngoi baza kolata ekoti wana baza kolata poso wana elamba wana esangisi biso sima yango mai ebale ya Kongo ezali molai mingi euti kuna omoni ete bato ba Swahili baluba bamongo bangala baluba bato nyonso ti bakongo ebale sangisi biso kombo ezali kaka moko yango wana soki tolingi tobatela bonsomi ebongi mutu na mutu ayeba ete kozala muluba epekisi yo te omimona Mukongo kozala Mukongo epekisi yo te omimona Mungbandi kozala Mungbandi epekisi yo te omimona Muluba kozala nde ezali boye mulimo ezala moko ete biso nyonso bana mboka nyonso bazala na koyokana bayeba ete koko na bango azali moko na pesi exemple oyo malamu soki okei na nani na este ya Kongo nyonso okomona pare pa baluba bakoloba mujinga ye wana kaka babengaka zinga na bato Equateur ye wana kaka babengaka nzinga na bato ya oyo balobaki Kikongo mais ekendi kutu musika po soki okei na Angola okiti kuna epa bambundu ovimbundu bango nyonso na baza kobenga koko na bango balobi koko na bango Kongo ne nzinga mama wana ye moko kaka nako kozwa bilembo ebele oyo eza kolakisa ete tozali bato moko tokeba po likambo oyo ya tribalisme koloba tribalisme awa na poto pe bazalaki ndenge moko te lelo soki balingi basala nani kosala étude balingi bayekola kolobela peuple belge bakolobela peuple belge bakolobela te wo peuple wallon belge peuple flamand belge balobela kaka peuple belge soki baye na France balingi balobaka peuple français kasi soki tokoti biso tovandaka na mboka oyo toyebi te ke nani
ba Gaulois bazalaki, ba Franc bazalaki, ba nani ba Corse lelo bazali, ba Breton bazali, chaque région ya mboko ko la France, ya mboko ko la Belgique, na Europe nyonso pe batu pe bazali. C'est batu bokesena mike wana o bango bako benga tribu. Alors na lobi boye était soki to kamati ndimbola malamu Belgique ezali ndimbola malamu poto yeba eloko babenga tribalisme. Soki oke na Belgique oke ngambo ba flamand kuna bakolika ke kombo balabala ezala toujours ba kombo mibale na Belgique parce que Belgique ezana ba ethnie mibale ba tribu mibale ba grand tribu mais Belge akolinga te babenga ngo babenga flamand tribu wallon tribu mususu akolinga te pona nini epa na biso babenga bango tribu alors que kuna na Belgique ba wallon bazali ba flamand bazali balba kutu monoko moko te soki lelo ozwi na ndenge na mayele babengaka linguistique olobi oye olanda malamu okomona ete mutu aza koloba kiluba mutu aza koloba kiswahili mutu azobaka lingala mutu azobaka kikongo aloba ne munoko moko po okotanga olobi babenga nzambe ndenge nini biso nyonso nzambe babenga mutu nini biso nyonso mutu ata soki kamwa accent to benga kamwa elobeli ya muke ezali ete bamusuba lobi mutu musuba lobi moto mais tozo lobilaka likambo moko omoni tozwa likambo wana ete tokomisango likambo ya kobundela parce que po bobunda il faut que ba conflit d'intérêt eloko nini ko koswala na biso est-ce que muluba alingi kinoko yiba biloko ya mungala est-ce que mungala alingi akino yiba biloko mu Congo biloko na ba Congo est-ce que mutu ya ba Congo alingi kino yiba biloko na Lubumbashi te soki likambo wana ezate po yango ekoti bitumba na bonkoko nyonso ya mindele bitumba ezalaki mingi po ete bisika mususu ezangaki bomengo bakeke obundela bomengo pona kino obundela bomengo ekotinda bango ete bazwa kamwa lokuta moko boye sadi bazwa likambo moko boye bazwa raison moko po basala biso eloko moko ezate tokoli ndenge wana na kati ya ngomba ya Kinshasa tokoli ete kutu ozaka kutu na tana ekotuna mutu te soki oza muyaka soki oza muluba soki oza mumbala soki oza muzombo soki oza mufununga soki oza manyanga tolobelaka ngo te tokende kosambela esika moko tokende kelasi esika moko tokende matanga moko tokende kosakana esika moko tozongela nde eloko wana po ete esika oyo boyokani ezate bomengo pe ekoya te po ete bomengo ezala mboka batu bavanda na kimia batu basepela batu pe bazala na kokanisaka oyo koya sima c'est-à-dire l'avenir kokanisa avenir il faut bozana eloko oyo eza kosangisa bino ekolo moko te mboka tribu moko te natie boye nakangi bwe parenthèse nakangi bwe na kombo wana moko te ekoki kozwa komibongisa yango moko ayo lobi ke nga biso toza awa toza ba nani ba mfununga to bongo na biso moko okotala pembeni wana yo nzela na yo okoteka na libanda ewapi okofuta douane po okende okofuta douane parce que bato fo yeba eloko wana tangu yo okolinga okabwana oloba te biso moko kaka bongo banda biso to bandi dinto banalika monga sikoyo bakoko basalaki yango te bakoko batindaka biso te toka bwana bakoko bakabolaka biso te bakoko bavandaka esika moko bakoko babalanaka bakoko babotaka esika moko soki otali ndenge ya biso kolobela makambo ezalili na biso toliaka biso nyonso fufu toliaka biso nyonso kwanga toliaka biso nyonso mbinzo ndeko eza mawa mingi soki mutu abandi koluka kaka tribu ibo totala liboso na kati ya Europe awa epai sozo kovanda na poto awa bakombo wana pe ezali
soki bato balingi toko sala émission mobimba tobimisi bakombo bakoko na bango ya kala lelo bango bavanda kaka bazaka esika moko balobelaka peuple balobelaka mboka sa di nation pays balobelaka tribu te babungisa kombo ya tribu. Donc exemple monene pour na RDC ezali Belgique eza cas spécial oyo eza mboka oyo eza na ba tribu mibale so lingo bengo tribu lingo bengo eteni en tout cas ezali mibale oyo eza été soki okei esika boye kombo soki otie na flamand il faut ezala pena na wallon bango ezali kasi babundaka te